Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Quand tu es Bino, atterrissage forcé. Tout ça, atterrissage forcé. Pour qui d'abord annonce auto promettant qui bino. Ok, Lelo, tu as qui pour rendre visite à la cité d'Hollywood. Pour mine oya Kasavubu et Simami na yemoko boyo qui débat alobi tellement trop botungisinga tellement trop na kata Paris mais Lelo to biso moko to sali atterrissage forcé oyo pour répondre biso ndenge bozaki na posa ya koyeba contenu ya album oyo batu nyonso bazozenga. C'est pour cela, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit toujours, je dis un grand merci. Alors à qui je dis bonsoir l'artiste. Oui, bonsoir. Bonsoir mon anaté, bato alobi ok wapi les problèmes c'est quoi on a té bon. Mokili mobimba yebi adage baloba que ce qui est rare et cher. Naza Makitosh, Monseigneur Dangwe. Nazara pas en pomme batté, nous te le ce qui est rare et cher. Namon n'a pas en pomme batté, un artiste à Wenze Wenzete. D'abord, nous artiste à Matolote, nous artiste à Lélarate, nous artiste à Mon n'a pas en pomme batté. Pouvez-vous confirmer les Batoubalolo parce qu'il y a autre chose aux artistes à Matolote. Actuellement, Batoubalolo Bakeno, musique et songi, si Mamato le commis les morceaux. Est-ce que ça est sûr? Ouais, musique et songi, si parce que. Quand ma solo ba matolo wana na ba masolo mususu yango nde ezongisi yango boyo kutanga lelo na cité d'Hollywood naza en plein travail donc naza vraiment en plein travail pour na koluka moyen ko zongisa musique na biso na ba dimension oyo ba yebelaki yango batango ba pepe kale bazalaki ba série ba pepe kale ba pemaki numéro 1 en Afrique des Caraïbes donc ma solo wana yango nde tolunga tozongisa. Maintenant, quand on entend la musique, tu te dis ça va ou bien musique comme pena, ma bati biso yango, alors stroboscopie to zélandais et rozong ça vraiment musique. Non, stroboscopie ba mona déjà kutu na chaki moi, ça na bête là ba on oreille pour pas comprendre parce que ça que faut kota. Donc né na lobaki na bango stroboscopie. Ba mona ki ta on a kendaki Paris na meka ko beta bango na mwanzeta mino ko sakana nango. Donc pour la bango que technique wana bango bazo beta biso pe toyebi yango mais siko ezaka ke musique na biso faut kota na ba dimension mususu faut kota na ba recherche mususu parce que auto sto beta ki basi ba yibi yango bati basi ba copier ba voix bill basi ba yiba makambo tout basi ba yibi mais siko technique ya mikolo photo bimanango eza tactique moko indienne donc yango to luka to bimisa sikoyo na générique to ça siko umela Oumela au moki des ozela, Oumela, Tosango quand, et so Oumela, peut-être qu'on veut trouver son mouka à la naissance. Te Oumela, et là, et le Mogo, et Oumela, te. Yozo, quand il mot Oumela, Oumela, les gars, c'est Yabil Oumela. Même Yona Moussala, na yo, Oumela. Ah, merci. Moussala, Moussala, Oumela. Nengabil, na Oumeli. Pendant la bande d'animation, Tilelo, Nazali Bill Clinton. Donc, nous avons pris la chance de battre sur Oumela, nous avons dit Coco international. À Oumela, na Moussala, à Oumeli. Donc, Coco Barre ma solo tout. Donc, il y a un Oumela, japonais prêtre maître, Oumela, qui prêtre maître, maître, Yaba Leka, mais Yazali. Donc, Oumela, il y a Oumela. Toi, assisté à rap, parce que semaine prochaine, tu vas dans 4 studios. Alors, les gens qui sont au retour, au regret, comment indépendant ou bien vous allez vraiment leader, et ça facile. C'est bon, dans toutes circonstances, il faut glorifier l'Éternel. Mais aux hommes, on a des sites, il y a répétition, cité d'Hollywood. Et ça, on a un bête. Il faut que le barapo baninga peut pas courage. Et ça, un artiste, mon côté, ça un siège le rôle de Bill Clinton. Au soulevé le Congo. Et au soulevé mon moment photo bête la c'était ma collègue na yo pe ba misusu. Ba misusu pe ba boy ba le site oyo. Ils arabes pour moi offrir yo et ça sponsor na yo té. Mais les sponsors n'ont pas été nini. Makambazo mona na katia, bango bazo mona. Biso baka les chiens à boire la caravane passe. Yo tango se distraire nga nazo leka. Tango se distraire nga nazo leka. Nazaki na Paris na yisi bango ke na tiki le marquis, j'arrête na zongi Kinshasa pour na vendre sa solo na banda leader ya 5e génération.
tango nazongaki na beti nzete na mai ebale kauki bambisi babimi yango mona ba orchestre bandi kosalama lelo namona mpe master nanga fere asali orchestre na ye fali pa asali orchestre ekomi mpe kabose lelo na orchestre lelo fabrigaz lelo mpe JDT na orchestre na ye mais liboso ezalaki yo oza nani otya orchestre na kati ya kini ezalaka te lelo bapeti nanga baheritier Gucci Watanabe aza na orchestre na ye mais liboso banda kobanga azala na orchestre lelo basele yo bakoma na baorchestre mais moto apesa bango audace wana eza ngai nga mutu na banda na ba ebale kauki bambisi ya minene babimi ntango na uti poto na ye na instrument nga nasaka makambo mutu aliboso Makitosh bato baolanda biso na télévision bato baolanda biso na Paris makambo ozolobake yo peno pasola nzela bato toute génération wana nyonso donc tu peux nous confirmer que Makitosh est le patron il y a 5e génération patron wana kutoke musika wana toke na makambo ya compte bancaire soko ye mutu akozika soko ye mutu aziki oyokaka ke o millionnaire mais ce qu'on a on a atteindre milliardaire sikoyo makambo tozoloba nana eza nano makambo ya orchestre nga na pesi bango chance na pesi bango même petit na nga héritier tanga bandi kosala orchestre na ye eza Makitosh moto afulaki ye so oza na tembe okozwa baarchive babandi babilili ezali abengai nga grand frère te so otiki nga mabe na ya bomona baimage ezali Animateur nyonso ya Congo, comment tu peux poser question comment les kati. Comment tu peux juger les animateurs congolais parce que ba générique animateur nga nazo pesa bango courage makasi parce que eloko faire tomber musique na biso ya Congo eza parce que to kotaki na musique ya bato mosusu nga lo bango barumba ba biloko ebele za na musique na biso penate musique na biso so okena ba matanga okena ba okena ba fête okena ba nini omona ba animation yango pe soko landi bi omona ke ba étranger ba zwi mingi ba animation o biso tozaka nango biso to tikali mingi na rumba o chéri na nga yaka me bango na ba Trace TV ba komi na tak ba biloko bila ba ndeko sala yango bango ba komo gagner na connaît pas demander nenge vie na nga jibalo ba connaît pas il faut demander donc il faut demander à Makitosh nenge zawana na lobaki yango tous les leaders il faut zong animateur tous les leaders il faut zong animateur so mututu azongi animateur et osala bien pour la musique na biso so olandi bien na Trace TV omona ba massa na nga faire ba beti ba générique eza rumba te mutebi misi qu'est-ce que Bill a apporté dans la musique congolaise? Bill a amené son cachet, son style. Bill a mis tout dans la musique na biso. Bill a changé tous les données. Donc naza wana te pona ko justifier yango. Sans polémique. Tous aura 5 musiciens, il y a génération en fait 5 leaders, il y a génération Oya Bimo. Oyo tali ke bazo représenter mboka ya Congo, Libanda. Moi je ne mâche pas des mots. Bango nyonso bazo pesa image moko ya bien na mboka na biso. Mais omoni babi moto soki a sali musane bien faut luka moyen ko honorer. Ba massa nga bazo belé bazo tombola drapeau ya mboka. Baza ebele. Nous avons fallu. Waza moto nga soki kuta leki l'écran zang sa ko ba Makitosh te. Fali poupa. Wana za collègue nanga donc aza déjà aza parent lokola nga aza parent. Eza na ba massa nanga ba frère, eza ba massa nanga lokola ba tutu. Bazo sala. Menga siko naza bango mo bayebi ke wana aza pilier na biso. Wana za lokola racine pivotante. Maintenant ndimaka bango tout na ndimaka bango baza bayaya baosala musana bango bien mais nga asa lokola moteur cerveau moteur na bango oyo ke non soki musique ndenge bazolobaka omoni ke bango tout bazobeta na bango mais bazolobaka ke musique ya Congo ezosala neti ezodormir yango nazosala ke nabimise eloko ya wumela musique ya Congo ewumela ya bile wumela bana Congo bawumela kokodikoko awumela Aleka Kamba merci beaucoup, Tokomo Kende. Vers la fin, il y a émission à Bissot. Alors, Makitosh, on met un bateau. D'abord, on a stroboscopie. Ouais. Pourquoi d'abord Kombobon? Bon, stroboscopie, c'est un biloko. Moninga na biloko mobo obana Congo bazari na moté na motu. Eza momo ko boye.
banda bana kini babotama nano bayoka kombo wana te stroboscopie nano bayoka yango te donc nga naza créateur ntango na bandaka na maison mère kala nalobake nga nasalaka bango bayibaka donc nga naza créateur nasalaka mpena babiloko donc yango ntango nayaki na stroboscopie elingi olobake stroboscopie mwana moko ya Congo te awa ayoka nano kombo wana azala te mais bakanisa elokwa Bill Clinton ainvente yango bato mosusu bakota na badictionnaire bayebaka stroboscopie eza eloko ya solo eza na définition nango stroboscopie eza lumière stroboscopie c'est une lésion d'optique bato tu bayebi yango donc Makitosh ayaka na di nouveau nalandaka motu te nasalaka oyo ezala te natiaka yango na misiki ndenge nakotia sikoyo na miziki oyo ezoya ke boyoka babiloko mosusu oyo nano ebima te oyo ezala te ezoya sikoyo kala mingi te boni boyoka yango balolographie yo so yoka lolographie yo so yoka yango mais na bagénérique edimi sans polémique bagénérique oyo tobima oyo pena opotolo tali fama obino ça va mwana maya beti bien non bagénérique eza nango bien bagénérique ezobeta nango très bien mais bagénérique ebeti na badimension te oyo ndenge Makitosh bana okende na biso eza bagénérique eza normal ezobinisa normal donc eza nango normal te eza normal mais nanu ebandi ko omoni komisa befe nango te nanu ebeti te mpo ngai eloko ezopesanga bakande eza badoro buchi ale doro mani doro yu mena biloko wana ezopesanga kanda parce que nga ntango na malosa bamiromi afumi wa gari wa karamani amede laja yele jego warmi nde werlo comment tu t'appelles grand ton nom grand je vais chanter ton nom siko banimation ezongi local banimation ezongi banimation moko ya pampambo koleka même libumu eza pena badimension mosusu otali na écran epesi mpe kanda agénérie mosusu otali pena obi pena okikanda te baanimation eza nango ezosepelisa nga telema eza musique na biso congolaise nakoki koluka te nakoluka te na incrimine bamaster na nga bazosala mosala na bango baganye gane mpe na bango mais oyo nga nazosala eza au-delà de la 6e corps. Merci beaucoup, 13e apôtre Chobima. Point de vue, démonstration. Te ngana ko lobela biloko batu mususu te wana za vie na nga me wana komo sala promotion eloko mususu wana za vie na nga aza na marque na ye batu balinga yo parce que vraiment ouvert sur la pose te mais ça ouvert ça rappelle sans polémique mais ouais ça polémique te na biso ke wana ngana omoni nga ta na loba likambo batu tu bacha ngoka batu tu bacha ngoka dans la limite na loba eloko mo boye po batu bacha ngoka non na biloko makasi oyo gobima. Alors, programme, ça devient nous l'on a invité sur la concept ça programme pour que vraiment tu comme sous émission. Bon, nous avons un programme le 17 août, nous sommes déjà à Lubumbashi. Après le 17 dans Lubumbashi, tu es Angola, tu es en Angola, nous avons un producteur à Canada, hein? Producteur à Canada, ça qui a une place à répétition, mais le roi a comment il rep retard. Na Solana et tu es na GB Poto Solana producteur à Canada. Donc nzamba ko salati na ebisa bango na okina bango tina suka donc ngam tura bandaki na bango ngape mutu fona sukisa na bango o bazo sala eza ba mise en scène acteur azoya siko acteur film azoya bato bazala pesa ba contacter yo soit banda ou bien na Congo ba ko sala ndenge ni te ba yebi site www.bill.cd siège yango ezali siège donc na bandi masolo ni na ebisaki bango que ma solo na bandaki 5e génération orchestre ba musicien et bandi ba musicien pe bazu courage ba bandi ko sala pe ba orchestre sikoyo ba siège yango e bandi et otinda pe musicien na musicien faut sala pe na siège na ye ndenge ba papa luambo bazana ba siège ndenge ba vie na biso ba tabulei bazana ba siège ndenge to mona ba vie na biso de la forêt bazana ba siège malazamba play ndenge to mona ba vie na biso ba rambo azana siège 5/5 neto mona ba papa wembe kumani molokai azana siège siko 5e génération pour wana ba vie siko 5e génération Makitosh siège yango zo mwana kata kasavu mais esilité ze bandé ya solo. Merci beaucoup Makitosh, c'était vraiment un réel plaisir pour nous, Top Star. Te batba osilication na bwa ki batuna ngati
tokotema parce que tokomi ya pe na suka tokotelema moi ba dédicace suka na obanda dédicace na numéro 1 ye moko Laurent Lesquier parce que nga master na nga za mundele na minute honnête oloba boaza na kati ya Air France azokende wana ne master na nga pena Laurent Lesquier mundele yako sakate ye pena nde libanga liboso eza nano ya ye Laurent Lesquier bon voyage na yo ndenge za wana. Après ye tozongi na Cardozo Mwamba Ozier Blé Bill Gates baya Willy Moucheni bazali Bangatis Airways bazali bakolo bavion bazali donc ndenge za wana bato belé na kena ngambu ba Edgar Ngeso bavie na biso lokola Rémi Ayayos bakaele inga les Copperfield d'Afrique totali bien ba lokola ba vieux et jeune Ngeso ba vieux wana bangonde bato basalaka bill po azala donc ezalaka ke bill azo maintenir bill ezalaka te ke o te mikolo yo crise ekoti mikolo yo bote bill azala toujours kaka na azo ba mede ngasaki la femme oyo ezalaka na toujours na masolo après wana tuzongi na masolo côté na mboka na bosani te bato na biso Angola batoka mbuta mbwini bakoko ya Lunda na poto pe na bosani te bienvenue Makanga producteur à Canada mutazo na biso na Canada via Arthur Tongo na Canada na Toronto na peso déjà bambote no ngo kalamingi te zo koma to boya ki contrat liboso parce que binenge zala ki me tout roto ndimi yango Canada nzamba ko sakate donc na bosani te na sepeli pe na Yomoko les grands journalistes Jovenal. Donc, kitoko trop, bakoko dikoko mosquée, ba japonais taille prêtre maître, na ba samouraï tout. Mikolo yo, ba matigrade, baza sou ba samouraï té. Baza sou ba samouraï té parce que baza sou ba bokim sangama lo ba tout ngala zana. Merci beaucoup Makitosh. Maman Nathalie. Voilà que tu donc deux fois pour tout té. Voilà que tu blague. Rita de Moscou. Basi à danger, basi à Pembe, Berthe Banani Batutu, Chukuma Nambonda, Père Yaba Jimo, Yemoko. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Je dis un grand merci à l'honorable Bacha Yimbi, à celui qu'on appelle Rita de Bosco et aussi à Miguel Bakinama, Malobi Miguel Bakinama.